Saratola TV. Bakobuka porte ndako wana. Nga bafilanga ko dongo ebi combien de fois. Bafinga na mama na tata na nyonso. Yango ekokisamite. Tofingama. Tofingama ya basorti nyonso. Ba jaloux. Bato kisasa. Lelo tokomoka ba prophète. Toloba. Moi ma nyonso esalama. On a tout dit. On a même parlé de sa mère, Maman Charlotte. Saratola TV. Pour conclure, Karine maman ne baba ndoki. Nasuki kawana. Te, oh tadi. Iso ba maman ba kufa s'il te plaît. Soki yana mutu, oh il faut te ya Karine ndenge moi ça se comporte en ndaka dala, c'est sa mère. Mais soki moi nazo soki ezana mutu oyo faibisa Karine ke vie privée bakenda ko régler on a médiaté c'est sa mère. Saratola TV. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yengoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zani ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africain. Yo muto lingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa, okokata musapi, po balamba rango kitoko. Okanise suki bongo. Awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Eko banda ko yinda awa na miziki ya kitoko. C'est-à-dire que ba rumba ba live penza. Baza ko bete la bino miziki. Oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance et zongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Bon nabino bato boza ko luka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois T. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir il y a 10h ngingo si na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois T. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Bonne réservation. Okoko benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois T. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kiyezongi. Wow. Saratola TV. La chaîne qui assure, qui assure. Bien, mesdames et messieurs, Bandego Balandia Saratola télévision, Bandego Balandia émission Le Code de bonne conduite. Soyez le bienvenu. Mbo Tebisike Zouame Bino, Nzambe Abomba Bino, Azalana Bino. C'est une émission choquante. Oyo papa, Maramwason Moezali, ba maman Bobate la bana, ba maman Bobate la bana. Mibali bobate la paix basi nabino basi bobate la paix mibali nabino obino sibozu. Aujourd'hui ce que nous voyons est comme grave et grave et lumi solo babordi rebukani batuba mati bakiti makamwa somo ezoleka na couple moko exactement na moment ongano sola na bino na mboka ya Belgique makamwa somo oyo papa asali mwasi na ye o même temps il y a qu'on réfléchir pour les 2 enfants que maman doit avoir na bango ba papa bozo ko luka nini na ba vie ba maman aujourd'hui ba maman belé batikali ba femme seule na ba volonté na bango te aujourd'hui ba maman belé ba bokoli bana na ba volonté na bango te bango moko par rapport il y a ba circonstances ya vie mais yo ozu quand même grâce d'avoir un homme nanda ozo salebo pour anine émission oyo ego choqué batu ebele yango na bengi ba couple nyonso mokili bozwa part na émission oyo je serai avec maman Saratola na plateau une façon ya ko sala émission oyo na ye
et nous profiter pour nous souhaiter déjà joyeux anniversaire dans la parce que lobby parce que demain c'est son anniversaire alors bino ba union so bolinga katadi bolinga mama Sarah numéro na yangwana PayPal na yepé donc ezawana bobengi soki obengi nga na kopesa numéro ya mama Sarah boko sola na yepe alingi cadeau te alingi cadeau en espèce to yebi pété soki eli golobanine pour nga na bagate cadeau en espèce li golobanine bongo na retour nos questions vous la patiente na retour nos questions bande ko balandi ya émission soyez attentifs parce que il y a des choses et que construire bino aujourd'hui fécond wana Bible motelobi aujourd'hui Ursule Pechanga a commis humilié, insulté par rapport à la participation dans un clip ya Fally Ipupa. Est-ce que Lelo Soki comédien ou comédienne a participé dans un clip d'un autre artiste et musicien? C'est un péché et comme il sujet il y a bien insulte. Aujourd'hui Ursule Pechanga, les gens veulent nous faire comprendre, les gens veulent nous faire croire que Ursule Pechanga a zamu kolo koleka. Parce qu'elle a participé, elle a teliwana, alati, eza yangote. Mais vous devez comprendre, na scène, lorsque le metteur en scène ou le réalisateur a pu se tenir à kolata par rapport à rôle oyo ozo ko jouer, tu vas kolata bongo ndenge et longo bani. Pourquoi ils ont mérité kaka insulte? Maman Sarah zananga na plateau oyo et je vous informe que votre série éducation ils ont continué koleka lelo une nouvel épisode et kokota justement après série Nabino Nakombo il y a éducation R et aussi là il y a une nouvelle série au Eko Banana Kombo il y a représentant Oyo Ezali écrit par Maman Bellevie Kondi et que vous allez diffuser na Bellevie Télévision une façon de vous accompagner. Je suis Miezi World en tout cas comme le temps presse le dédicace n'a pas si batu tout balinga katadi ngala pana Mama Sarana Musalo to salaka famille libota nyonso badinashu ba mo pechalov ba fan ya Mama Top Wato na linga bino ba fan ya Mama Milo ba fan ya Mama Moseka ba fan ya Mama Kalunga ba fan ya président Bobo ba fan ya président Gesho ba fan ya président Elombe ba fan ya Décor ba fan ya Dacosta na linga kabino mingi que le bon Dieu vous bénisse en tout cas moi je suis là pour faire ce travail tous extrait à série Nabino éducation et puis on se retrouve tout justement après une façon il y a côté Labino Mama Saratola. Merci beaucoup. Saratola TV. C'est normal, on a senti au maman le bas mutema. Maman soit le quoi les kiné, soit les mukolo moué. Nous tournons sur le premier temps, c'est bien. Papa n'est pas né en Afrique, mais tu es africain. Papa, en fait, tu es africaine d'origine congolaise. Non. Leo ya no libala uvanda no lala no fele otoka maiko kota toilette no kwa na filme. Et c'est pélisso te faut y aller sous epananga. Toi tu crois que les Congolais, les Africains, ils sont dans poto, ils beba, manquent de parents, de respect, parce qu'ils ont imposé culture africaine na banana bango, imposé éducation africaine na banana bango. Oui, qui battement vendre baboga, batara, n'habitude zali, boga bof. En Afrique, Allah c'est le frère de papa. C'est son cousin. Cousin, ça veut dire c'est pas indispensable, ok? Oui, bingaye, premier jour quand na mona yo, premier jour na mona yo, na comprenez que ça bololé. Sans mouton et bisanga sans fongola monoko. Attendez yo télémela grâce na luna. Ceux qui va salir bolobi, papa ne dit rien, c'est moi qui dis. Mais oui. Vous allez faire ça. Bana bazola. Comment on a dit quand l'amour qui on dit changer ma vie, on dit changer non. J'avais parlé avec toi. C'est de la dictature.
bake biro kasi nzambe apamboli bango na lolenge na mwa basala na biro bino mpe nzambe apamboli biso na bisengasenga papa nanga nini ko tobanda okontinue na bisengasenga baninga baosokani ani akotisa bana quelque chose na motu mpo bana barespecte nga te c'est depuis l'Europe bana oyo babeba mwana bapara batangisa bi bon nde nake kotanga bosio na sisi na koya kozongisa no monga minerval bapara bakozela non mwana yango nalobi mwana prometteur te na yo ozongisa monga minerval eza langue na yo français c'est pas eza langue na yo te langue neza lingala il faut loba lingala loba mbote papa bomba liboso mwasi ya fo oloba ni bongo etension ezali papa azalaka faible na basi ya mwindu faible susu amoni basi ya misu ede Saratola TV. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nga Tadingala, je continue toujours à faire mon travail. Ici, nous mettons juste les extraits, l'intégralité. Il faut aller sur Sana Bellevue Télévision. Sozana Bezo, Zwa Mateya, Ozwa Leçon, Ozwa Orientation, Ozwa Makambwa Malamu ya Kitoko, O Ezokoleka, Namboka Nabiso, Naba Société Nabiso, Naba Vie Nabiso, Namakambo Nyonso Tozoko Sala. En tout cas, allez vous abonner à Bellevue Télévision et vous ne serez pas dessus. En tout cas, bah émission Ozali disponible. Bah émission Nabiso disponible na ba chaîne Nabiso, mais série Oyo éducation eza disponible pe na Bellevue Télévision. Et en attendant R Totalango, Tozoko c'est Tozomi Lengele. Disons, on se prépare pour la nouvelle série qui sera disponible très bientôt, représentant na Bellevue Télévision. Maman Sarah déjà Zanangai. Awa. Maman Sarah Moté. Bonjour Papa Tadi. Bonjour Batunias Tuvolanda Bisso. Na Top Média et puis na Saratola Télévision. Très bien Maman Sarah. La toute première question na Zana besoin vraiment to yanayo parce que na ebi keto sala ba émission et moi somi balé ou misa tout pour na yo na sujet ya Ursule Pechanga ou Fali à la cahier na kanesi na télévision yebse que non ma petite toyebi ba projet zali ebele et d'ailleurs clip wana ngai nazala tenga mutu na sala choix te c'est le réalisateur ne mutu à sala choix pour mettre fin na ba oyo nyonso ba banaki ko finga Ursule Pechanga et aujourd'hui nous constatons et nous voyons l'apparition, la participation, il y a Ursule Pechanga dans mon clip à Fali Poupa. Commentaire na yo. Bon, non comment parce que Pechanga chez Fali c'est une petite sœur. Et alors bon mon la clip à Fali non normal. Et ça elle a graveté. Petit parler. Ça on graveté. Et à grave na balekinze là bateau ba éviter ba sélectionner ba on aura ba figurante ne ba sélectionner ba Linda. Présentement Fali a ébiété. Bah ébanité bah sur aloba ngopé bah poni azala figurante bah foutier caché ndenge ka bazwaka toutes les filles alors ndemo tenanga nga fala ebinga abiki au petite ndemo pena Pechanga donc ya Pechanga eza clip ya ba luki na nzela te donc petite sœur a sali clip ya grand frère nae donc c'est différent. Très bien, mais aujourd'hui aux hommes on a pété que ba réaction ya bandeko oyo bazo koluka ko boma théâtre na bandeko oyo ba accompagner bango face ya maman Ursule Pechanga lobby pe ekoki ko bebisela ndeti bandeko tangi kombo a Linda parce que Linda nous savons tous que elle n'a pas commencé na SB elle est venue na SB auti na makamuna e libanda abana da ko figurer na ba clip azaki déjà na ba participation na on a vu Oyoye à Salaka invite sélectionner pour faire passer un clip et même chantage à la télé. Est-ce que demain pensez-vous que quelqu'un encore pouvait prendre le courage et à inviter Ndekwana à PC projet Moboué Basala et que le capé malamu et créer injure dans la place publique? Je ne pense pas. Je ne pense pas. En fait, tu as dit toi on a problème en classe. Dans tout ce qu'on voit sur la toile, toi on a problème à classe, toi on a problème d'éducation, toi on a problème à s'intégrer. La compréhension. Oui. Il y a un problème. Parce que Makambo est grave, Congolais comme ça, grave. Makambo est important, Congolais a importance. Importance, a sens.
comme Abazoba, journaliste. Oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire des analyses. Mais tu commences à analyse pour Bazoba, Loba qui sur Yango. Bisopé aux 8 ans, tu vanda to lobelango. Or, ils ont non-sens. Bilo msunga na bando lobelate. Oui, c'est très important. Intégration à la première classe. Bozong à la classe. C'est important. Moni technologie to comme nango lelo et comme osenga maele ndé primé. Ah oui. Maele penzande comme na isika na ba YouTube to comme na besoin bata maele. Moto et ça là. Donc babilo mususo batu balobi tati to voilà, merci. Mais et aussi je vais signaler Nabande Konabiso parce que aujourd'hui nayebi kutu ndeko ngo pene à moi si en tout cas sincèrement même boué na face nayebi été. Mais après vérification nanga on m'a appris que c'est une fille qui a participé dans le projet Ebele. Donc ça vraiment fille il y a audio visuel quand ndenge bande que nous so sala musala na bango. Et puis ezape na ndeko mosusu o bazo ko apprendre biso kazali na mboko nini na États-Unis comme on a nazo eba penate nazo lingana loba eloko moko na bandeko na biso. Siko poani yeba bimiseli biso vina place à olala. Non. Ça veut dire quoi? Batu oyo, donc tout ça, ça définit pour batu ba comprendre batu nini baza à la base de la destruction ya ba comédien. Je souhaite qu'on rêve que c'est ami baleza aux États-Unis. Action. Voilà, c'est comme ça que moi je disais. Bandeko wana okozwa ndeti boye ndeko nanga Michou comme on a yangwana na ndeko nanga Linda. Bazali bandeko basi o bazo sala musala na bango bazo ko bunda vie na bango bazali na oyo bango bazo ko sala par rapport ya musala na bango. Mais quand vous venez na télévision pour na kozwa ka koluka ko comparer bango ko sala makambo o donc esengeli vous exposez ba vie ya bandeko na place publique oyo baza na droit ya ko vivre en secret oyo baza na droit ya ko protéger ba vie privée na bango aza na États-Unis qui en parle? Personne. Les États-Unis, personne va mais entre-temps, na ba soupçon kaka bango na bango ndenge bazotambusa bango. Ba ebi kabimana leader mo ya mboko. Voilà. Parmi les leaders aux États-Unis, moi comme tu as côté passeport na yé, ndeka ba mema ba mission na ba danseuse, yango yé pas au séjourner aux États-Unis, John a épé à leader wana au séjourner aux États-Unis, bimara ali kangwa musicien à leader à musique. Et tout ça. Tout ça. Non mais tout ça pour que les gens gagnent quoi va bénéficier. Or, voilà. Or, ce sont des femmes oyo. Bazali na droit, il y a vie privée, lobby à Kobala, lobby à Kobota, lobby à Kosala foyer. Mais quand vous venez, na ba vie na ba ngwana bochango na ba etando eke, bo ba ndoko koloba même na ba linda ke baza vendable. Oui, biso totala ba émission batu na bango bakumisa bango ke non po na ko comparer dada moi na mama top na bango bi est-ce que yoza lokola balinda baza vendable ba michou baza vendable c'est-à-dire bozo comme ça ba femme oyo lobi bakoza la basi ya batu bozo comme ça bango biloko ba marchandise non bango bakanisaka ke non ils font ça pour nuire les autres pour na ko tombola batu misous non lorsque vous cherchez il y a à nuire les uns pour élever les autres. Les bons dieux à contredire Bino parce que la communication na Bino boza vrai te boza mité mama be. Yango nazo sa même bandeko oyo balinda code soki nani ndeko na misu soki micho. Vous devez faire très attention na bandeko na mibali. Baza batute. Kaka ndenge bomona kabasala ka bande kwa na basi nyonso na bande kwa mibali nyonso. C'est de la même façon qu'on va vous traiter. On va vous traiter comme ça. Or, so tali bango boy, ils sont encore de jeunes. Ils sont bazana no tout belle bako sala ba vie na bango et puis voilà. En tout cas vous devez faire très attention. Campagne autocolité na yango jusqu'à la fin juste pour bino bozwa autonomie, bozwa vraiment ba vraie valeur et qu'on a quelque chose de bien. Lorsqu'on dit Ursule Pechanga clip Abimi Mokolo, il y a mobile, il y a scène, il fallait pas na et la téléwana. Est-ce que ça encore, ça doit être un débat? Péchant à moi, Moukete. Très bien. Si la paix
Ah, moi, moukete. Si la lukanda la tableau a miku, c'est tout mon moi mouké, mais minko soka kande. Batumsu ba mikolo, mais ma colonae, ils a bien. Mais minko so si la ninge kauke za mi sisa loka benita. Loke longa benita. Ils ont la ksakamba mon muto aza mukolo. Muto aza mukolo. Bango nyoso ba mikolo. Ils ont un insulté. Peut-être moi on a est-ce que vous avez mon cours le concept il y a clip à falité. Falité on sur na clip nae fallait si la zana pechanga zana bébé bouchou boyebité. Yango ba lukele mobile moko ya jeune. Bino bokomi o et simbita bi mukolo. Oh bino boyebi concept à nzembo wana. Or peut-être na habillement na c'est fallait qu'il y a exigé. Papa. Les réalisateurs qui a dit faut la tabouer, faut la tabouer. Ils ont une vision réalisateur. Il faut que les jeunes garçons moi que péchanga. Faut péchanga là t'as le roi tel. Il faut ça la bouer. Accoutrement la bango nyo sondo moni bangwana réalisateur muta imposaki. Skobino boyo le babimi la télé abimi. En fait, mutu soit linga critiquer muta linga mutute. Linda abima bien plus que yé. Donc il fallait pas à ça la. C'est Linda Zanon. Il fallait pas à ça la. Quand on parle de belle femme, Linda n'est pas. Ana minu mi kuse lokabita chantuka. Non. Ah, non, je te dis vrai. Linda n'est pas. Place à ma belle femme, elle ne pas. Alors, bako zoateo pechanga babando comparé na Linda te. La beauté d'une femme dépend de celui qui l'aime, oui. Mais la beauté d'une femme payée dans un hôtel, et moi, je suis à Kitoko, je suis à la Kitoko. Linda n'est pas belle. Ana liste à belle. Azana belle liste à belle. Azana kaka. Aza balobani une phrase en français. Elle est charmante. Elle est charmante, voilà. Mais elle n'est pas belle. Et elle aura si la peau côté dans la liste à belle. Eh, Babel a un bébé, hein. Voilà, mais aujourd'hui, Mama Sarato, là, ce qui est Tolongouana, Tolobaka, Makambo, Italie, et éducation, par rapport à Yamilié, par rapport à ma famille, par rapport à Makamonio, son négé et Zokoleka. Wana Ezali, Bandekonabiso, O Bazali, Bavedette, Bastar. Ta réaction est coquille Kozala Nini, aujourd'hui, na Oyo, Ezokoleka entre Didi Stone, l'ami de son papa et puis à la personne de son père. Est-ce que c'est important aujourd'hui de venir que papa abana pe kobeta maman, papa buka mama zolo, papa bana kolinga danseuse na baninga na ngai sur la place publique. Ezali pe malamu eloko wana maman okoza na commentaire. De façon papa za immature, moi on peut faire ta casquette ba immature pour que ba kokana. Je pense que tout à l'heure, t'as vu ma kamsunga na olinga nanga sukolobati. Et ça va perdre d'énergie en fait. Très bien. On doit parler des choses importantes. Oyo, eko baxela biso un plus. Ko parler net des Kofi et à perte. Père Satan. Parce que bon, le balelo bosali analyse. Que Kofi osa papa sala boy lobi Kofi osa la bêtise. Ça sert à rien. Les gens m'ont dit mais là, moi, des fois, ça me choque quand je vois que tout le monde. Laurent Sokoko, quand les Canadiens vont le baquer, Ndakwa Delpi, le bapé si Cindy. Après, mon Kofi a eu ça la vidéo, ça c'est le village de mon fils Delpi. Musique à Congo, les gens existe parce que musique est Simba Sousté. C'est grave ça. C'est très grave. C'est très grave. Donc, Kofi Ola Yemba. Kofi a commencé à la buzz na vie privée na emoko. Les loba tindi matière, lobi babimisi matière, lobi Laurent Sokoko aye, lobi kune Didi oraye, lobi kuna na neboyaye. So moi na répondre et que Didi Stone a suivi soit répondre et puis ça buzz. Album est Kofi. Mwinda. Oyebi atanje momoka Mwinda. Mwinda c'est quoi? Kasi album abimisa kiawati. Tissiko Mwinda, sans suite. La destruction de la musique congolaise à cause des antivaleurs, à cause de buzz. Aujourd'hui, la musique n'a plus de place. Or, Kofi Azali, légende, Azali, Mutu Oyo, Hero, Bana, Oyo, Bajen Talent. Bakenda kado et pas Kofi a orienté bango atal sakabango ndengeni ni faut bazala ndengeni faut bafanda Kofi a fongoli maison ya production azoko produire bana oyo ba jeune oyo. Mais tu sais moi des fois Sarah, en tout cas ma musique ngana kota tepo na lingaka ngote. Mais
Lorsque je réfléchis sur la fandi, je dis bakulu tuna biso ya musique bazamite ya mabe. Mutuloko la Wera son. Wera devrait être milliardaire dans la musique à Congo. Parce que Wera a toute une école derrière lui. Wera aujourd'hui pouvait abandonner la musique et puis devenir producteur. Wera aza mutu. Jibem Piana également. Kofi Olomide n'en parlons pas. Mais regardez tout autour, il y a papa Nabiso Misato. Il faut qu'on se le dise. Tolongoli ba faire ba fali ba o nyonso baza. Ba papa o yonde to tikali na bango ya mitema. So to zui Kofi to zo Wera na jibe. Baza lokola ba inzulukable. Mais papa, regardez en quoi la République démocratique du Congo ba koza la fière na bino lobby. Na fin ya ba carrière na bino bokomi kolo na nini na mitu ya ba koko na bino na ba kokololo na bino o baza na musique. Qu'est-ce que nous bénéficions? Qu'est-ce que la jeunesse va bénéficier? Oui, vous avez eu la grâce, vous avez des enfants, vous avez des femmes, vous avez des biens, vous avez de tout ce que vous avez. C'est grâce à votre musique, grâce à la musique au Bosali, ne bo gagner nyonso wana papa na ba papa nanga. Mais bozoti que la biso nini bana oyo ba gagner nini? Même sur le plan moral, éthique, même sur le plan professionnel, ba gagner nini, ba zwa eloko nini. Bazwa eloko nini. Moi ça me choque, ça me fait trop mal. Oh, comment on a mutumoko qui passe à la télé pour à descendre Kofi, à descendre JB, à descendre Werason. Et ça fait trop mal. Ça fait trop mal comme ça. Et Zosaladong Lokomoko, Yamala Moutu. En tout cas, le respect, papa, vous devez imposer le respect. Et puis vous devez bozonge la kosa la musique. Bozonge la kosa la musique et kozala bien. Polémique, oui, mais est loyal. Mais bozonge la kosa la musique. Nous voulons vous voir encore une fois dans la musique. La bonne musique, oyo bobana ki kosa la lobby. Vous pouvez continuer avec ça. Nous voulons vous voir dans la musique et vous avez quelque chose de bien. Maman Sarato là, je sais qu'il y a des sujets, en tout cas, Tolobaki, Togolobangote, Tochango, Naba Frigo, entre parenthèses, mais le lot Malobanabiso et Kobima Nganga. Lorsque au Monine de Konayo, moi aussi, Karine qui expose, qui nous explique comment l'infidélité de son homme qui n'a jamais été sérieux, Abouaka Matiti, soit à Kosi 20, Rate Tondite, à Rokitati, à Kei, à Zongi, Patati Patata. Tomeka ko comprendre nini na ba couple na bino oyo bozali ba célèbre ba personne publique. Tadi. Mambo nyonso tulobaka. Ikokisami na ngoka. Ngana yoti. To fingama ba benga biso mikala bazoba bangulu. To tindela bino batu. Ba ko assassiner, ba ko boma, ba ko buka porte ndaku wana. Nga ba filanga ko dongo ebi combien de fois ba finga na mama na tata na nyonso yango ekokisami te to fingama ya ba sorti nyonso ba jaloux bato ya kisasa lelo tokomi loka ba prophète toloba moi ma nyonso esalama on a tout dit on a même parlé de sa mère maman Charlotte qui baza copie collée na mwana et ba comportement moko et tout ce qui va et aussi maman Sarah na qui a besoin de compléter tata mo bana bibi kapinga ozala na kombo ya grand-mère na kapinga na kosenga yo ozongela émission ya bibi kapinga o ayamba maman Charlotte a prophétisé pour dire que nzamba atalissi mobali ya vie ya mwana na ye eza papa oyo to bano Sabino, vous devez faire très attention. Au moni ngwaka so aza na besoin akwala a utiliser ka mécanisme oyo mugu oko comprendre que non ndenge muto do azabu aluka akwala ngana za ngwaka. Vous devez faire très attention. Maman, tous la contre mutute dans ce que nous faisons ici na ba plateau na biso. Nous vous réveillons. To tiraka attention na bino. To orienta bino, to te ya kabino, to laksa kabino ndenge nini faut bozala. Et aujourd'hui les résultats. Maman qui dit Nzambe m'a dit, le bon Dieu m'a dit. Mobali a vie à moi na ngai. Lelo e kozala le contraire ya makamuza me aloba.
Nzambe na ye lokuta parce que nzambe akosa te. Nzambe oya ye wana ya sambe. Tadi pour conclure, Karina maman ne baba ndoki. Na suki ka wana. Kocha maman. Te oh tadi. Kocha maman. Biso ba maman ba kufa s'il te plaît. Soki yana mutu oh il faut te à Karine ndenge moi ça se comporte en ndaka libala c'est sa mère. Mais soki moi nazo yo kama. Soki ezana mutu oyo faut bisa Karine que vie privée bakenda ko régler on a médiaté c'est sa mère. Soki moi nazo yo ka maman na été c'est que sa mère azara une mère irresponsable ou ana pouvoir te yo lo balikola moi na et moi na yoka. Donc allez-y comprendre bango mi balé baza bandoki baza même moral bayeba ni makambo sala bayeba que makambo biso ya koloba na internet ezara ni jalousie ni eloko c'est parce que tout le monde aime musika. On a parlé de évite to loba libala oyo et ko umelate de to suki wapi to loba Karine mutasara dépense ba vérité bi baboyaka to loba kana sika ovanda te ba vérité yango ebimi tant mama kongo akendaka loba la pa bata ne sika te mukande ezate lelo ba vérité nyonso za sur la place publique. Donc allez-y comprendre. Télévision on ne fait pas les émissions pour nuire à quelqu'un ou par jalousie mais tu as quand le makambo il y a vrai mais après boya karondi mangoleo libala et koufi donc c'est que babisonde ba vrai prophète tout l'équipe mama chacha. Voilà, je veux finir ici pour vous dire quoi. Tout ce que nous voyons à la télé sont dans nos écoméliotés et que yo oso traverser tirer les sons kose kabango na noté. Ce qui paye au monique, vous avez déjà une idée à proposer acte au ezoleka na ba etandoke, il faut pas oser. Moi je me pose des questions. Une femme qu'on a honorée hier, la femme qu'on a appelée femme légitime. Je disais toujours que ndekonanga moi ça zali femme légitimité, ezali mascarade. C'est quoi l'intérêt, le bénéfice de venir étaler la vie de ce que tu as vécu nanda kuyelibala na yo à la télé? Pour que bino bozwanin bo bénéficier nin. Même vous qui suivez ça, même vous oyo bokomi accro nango, vous devez faire très attention. Attention bokoya kokota na libulu. Attention bakokota bino na distraction. Attention bakokota diable na ndaku na po okozwa motema na yo okomi partager nango eloko wana. Banzoko soki bazo bunda eloko de yo kapasa za la kama titi. Bo sala attention. Regardez à quel niveau une femme qui vient pour exposer son homme à la télé. Vous oubliez que j'ai des enfants. Nazana bana na mobile yuana. Ata lelo libala esimbité mais bana na biso baza. Bon sang sabiso. Toko kutana na ye. Belle famille ezalaki. Et aussi ezapena ba noko misusu bazo tala yo. Peut-être ndekwana lokola doit changer na toko zo payer na honorer. Mais avec ça, parce que tout le monde sait que nzela wana kolekate so lekika nzela wana soukana yo ekozala humiliation. Toutes les personnes qui est oyo aleka à côté de notre sœur azwa humiliation. Ezala ba musicien, ezala ba nan, ezala bazwa ba humiliation, ce n'est pas bien. Karine est une sœur, une consoeur, ndeko. Lelo pe na ko ya boyedo par exemple razaki na kin asunginga. L'intérêt est que la nine pour nakoya konuri. Bino baye oyo bobana ko soutenir ye mami momi. Biso ba chinois ba chinoise. Boza wapi. Tobano bisabino le conséquence c'est la cas individuel. Le salut est individuel. La vie est au singulier. Pour nazo zo ba vu na lukana saluer ka kombo Sarah. Sarah wana. Sarah. Pour nazo ka ba vu. Et on n'a pas vu en oignon sur vos oies. Il n'y a aucune personne peut-être entre vous où même atteint la parcelle, même atteint la adresse mobokeno à yebike wana domicile nanga. Bisonnion sont presque tous à locataire. Bobé ça va via bateau. Karine, tant où il faut en concentration. Trouve-toi là où tu peux commencer à poser tes pieds. Même l'église, allez prier maman. Ko s'entêter bilo misusu eza normal te, c'est peut-être le bon Dieu azoluka alekisa na banzela oyo poyo o comprendre que non c'est lui le maître des temps et des circonstances. Il faut oya liboso na il faut plier tes genoux. Sincèrement, vous êtes une femme. Ba capacité aux anango.
Je suis Mizi World. Merci beaucoup. Saratola TV, la chaîne qui assure.